la maison mais ils ont bien été quoi. Donc tout le monde voit lingi musala on musala on lingi non biso tina ba wenge ba comportement mabe mettre abin sa biso comportement pas faire ba danser comme ça sont des bambanda na yé ba comportement bizarre. En fait quand on explique ba ta bureau on thème mabe jaloux. Au moins dans ba bureau yande ni ba système à douce. Alinga kama na bato abina kana bien étoile na présence c'est bela kana alika pa bimana mwana bato soko boy na yo et comme ko so ba ke pa président mwana na kuta ko miteti au mwana ndio keso eza ye to likele buto ba fiona ba vas comment nga kufa ko mole ya na TV ngaya ko mutema mabe ba mama ba salaire de pardon bino musala pas bato bino mo travail na kati ya ba orchestre. Comme salaire et là non il a pas mal émission comme salaire et là non il a pas mal émission musique non pour battre le bago de musique qui c'est à la télé au puta qui c'est ça la musique qui c'est ali aller to mais ngala ko maso ngene na wenge wana mutema mabe boye le no ba teni musu ba teni ba baby ça on pas mettre jaloux mettre jaloux mettre pour combattre danseuse. Donc qui c'est à la maison mais on a tout son tabou et moi le coup dans la victime. Donc qui c'est à la maison mais on a tout son tabou et moi le coup dans la victime. Donc qui c'est à la maison mais on a tout son tabou et moi le coup dans la victime. Même sur la mikolo bakangata bakiri ko manzoto boyeko la raté batakala mikolo mutema mabe ndio mona wenga bato ba mutema usino mettre na ba danser de kirina et moi ne bazate ba bo ngate po ni mutema mabe ngana bazate peut-être ba danseuse ne ba pesi yo to nani a pesa yo $100. $100 on tape ça président peut ça $100 non ça na $100 ni $100 c'est quel 400 tu vas ba danse na ba yiba mo ba ko mo bino mo mabe ba danse na ba yiba Merci. Moi c'est beau. Atonda. Aussi dans un toujours ya on est maka. Moi c'est beau basiwa. On toujours encore c'est là tout fort. Bon tando la sera maout. Alors ça se peut ba bengi pepe yekuna mais azana mutema ba rappel no laisser yo mono pour faire chinois mona wera direna te travailler na chinois maoki parce que mettre na ngo betara ba bilo ka beta même chinois mba parce que wera koma ko linga chinois mi parce que mettre na ngo betara ba bilo ka beta même chinois mba parce que wera koma ko linga chinois mi parce que mettre na ngo betara ba bilo ka beta même chinois mba parce que wera koma ko linga chinois mi. Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité.
Babi ba salo ezala na kitambo. Salo yaka moko. Salo lomea. Na bengi ma fille au bazar lokola ngai ba artiste. Donc boya ebele. Kwa ya Komoriko, avenue Lomami, Numéro 20. Babi bazala na bona ba salo mais salo yaka moko babi salo mona poto. Boziwa. Basi kitoko lokwa ngai. Bino mona ndé na koti na ndé na bimi. Donc deux personnes différentes. Baya kaka. La beauté est prête. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Tous les coups sont permis, sauf les injures. Bonjour, bonsoir. Si le débat dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, merci encore d'avoir prêté une attention si particulière à cette émission en vérité ou réalité. Dans vos maisons, dans vos boutiques, dans de métros, certainement, dans un coin où vous nous suivez 5 sur 5. Nous avons comme sponsor Gianni Sita, Ntsongam Putubanga Mituri depuis Switzerland, un homme très précis, crédible. Merci à toute la grande équipe qui nous accompagne. Nous avons Alidor, lui, qui est présent, la prise de vue. Jordan Panzo qui réalise cette émission, bien sûr, dans de très bonnes conditions. Et nous saluons tous les partenaires de cette émission, en commençant par cette grande dame qui nous suit depuis Genève. Jolie Lukombo, clin d'œil spécial à toi. Merci également à Tabou Fatou Top Model qui toko taille mongo peso les Arabiens. Merci na Maloris la Congolaise Malolo, véritablement femme d'affaires. Chouchou Natatila, mieux que toi n'a jamais existé. Chouchou Natatila, merci Nayo. Et nous penserons également na bande kognon surtout oyo bazalaka matin midi soir bazo bunda pour que musala oyo salama bien. Ma sœur chérie depuis les États-Unis, Néné Adam, na pesio mote et sika ozolanda biso et puis bande kognon surtout wazakana fondation. Notre fondation également au cœur de la nation a vu le jour. Vous avez besoin de nous soutenir, vous pouvez nous soutenir. Le numéro qui est affiché, le numéro bancaire, c'est notre numéro pour vous qui avez besoin de nous soutenir. Mesdames, messieurs, comme je vous avais dit, F à la in, conception de notre confrère déjà au Boyebi, et puis Lelo, et Zakaka continuité Oyo, Tosalaka. Alors de temps à autre, ces femmes ont toujours combattu à ce que Bazo P voix, Bazala P et Sika Oya Kolobaka, To Isika P Yakoleka Netando, qui enfin que beau découvrir Bango. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Renate Biberon, danseuse. N'importe bien encore ex-danseuse, on a bien kaka danseuse. Mais tu redécouvrir dans la émission Awa. Autrefois chef Rigola, que nous saluons en passant. Après un temps, il a intégré le groupe Wenge Musica Maison Mère du phénomène Ngaba Makanda Weranson, que nous saluons en passant également, sans oublier Maman Pasteur. Et après un temps, après un long temps auprès de Weranson, enfin, la dame s'est décidée de claquer la porte. Elle est restée à la maison. Pour quelles raisons? Point d'interrogation. Mais à travers cette émission, Toroyeba, Nini, et ça là qui est à mon analyse sous-sauté, kaka na kati émission. Comme tout le monde qui émission, oh on a pesi moté na concept mutasa kolo conception oh Jimmy Kolesha na pesi moté. Merci Kazolanda Bisso. Alors Toroyamba invité na biso to meka ko solana e. Biberon bonjour. Bonjour. Bonne santé. Oui, santé tokos kande mo moni déjà on a déjà qui donc donc rien à dire quoi. Mais ok, normalement quand ça peut-être que moi tant belé nos fans nanda kuboye, peut-être même sous mon zote beba, même sous santé moi kokoso, okota garage te. C'est Biberon bana poto bana ki kolana te maintenant. C'est Biberon okota garage mais non moi c'est taille. Te repétaille, rien à dire. Dans un zakat. Donc jamais na kota garage quoi. Dans un zakat toujours na bateau balina na ngaye quoi. Ah. Merci. Namoni apparemment le lot agressivité et ça moins belé. Alors, aux autres justifier quand même absence na yo ya tamulai oyo na Wenge Musica Maison Mère Nini parce que aux autres on a soutenu la répétition formidable yango ezobi makala troté batu basali ba clip ba koti basali musala. Qu'est-ce qui se passe? Ni ne sali ke au fanda na ndako moi temps belé. Bon, na piste no mbote na bato so balinga Renate Biberon. Ba fan nanga ya Poto, ya Londres, ya Canada, ya États-Unis, ya Kenya, Brazza, Angola, na bato no so balinga na piste no mbote belé bon. Et donc celle qui n'a pas un ndako ça c'est long bon, ba comportement oui les kana Wenge Musica Maison mais ils a bien été quoi. Donc tout le monde lingi musala na musango lingi na biso te na ba Wenge. Ba comportement mabe
maître abinisa biso comportement ba faire ba danser comme ça biso ndie bambanda na ye ba comportement mo bizarre donc natali ki ati na kofana na koya suba wengete ko fina fana ndako en plus nandi na toko kufela mama nanga na vie que m'embeleke na orchestre donc na zela soutien na zwata soutien ti donc ça nga passe na perdre mutu mongo un jour na mona kesu na vie na ngati donc na tia eliki na musalo nga sala na bike na musalo nga na sala ba yo ko sunga nga mais na mona ko ba décevoir nga totalement donc ba décevoir nga yo sala na ti donc ba pesa nga passe mona mutima suna tali ke donc musalo nga na sala ba to ba ba ke sozo beta ba maison ba bike wana mbongo ebele otambo na mutuka wana ve mais so côté la profondeur mama malongi zati donc zo mo to kufa ba victime na ba famille ba mona ka ke Renate Libero bonga bien bien nini bien mais mère nanga kufa allez na passe na mutema. Merci to zonga moi côté wana et mais to zonga na moi mukimu en fait Renate obanda musique wapi bon na banda musique na pas présent faire rigole là je sali na banda musique na wana otika nda kumbala moko OK pas faire rigole to banda déjà na moi orchestre mike ndezala kaka omeka moi chance moi donc en fait na rolo baninga présent faire rigole na rolo baniki nga faire rigole te bana okala entend bazana les marquis na bango ba kabwani asa orchestre na ye mais orchestre ça le quoi ko simba te yo ke pas président Kofi pas président Mopao tant yo kende kuna bon ngapina tali ka président akene orchestre Kofi na yo sape parcours na pas président Karma pas le président les Kalikula bon na yo le kawana bon tant na musu président faire go la longue pas Kofi asa le logo na ye bi petit na Renate ya orchestre zongné na ko zonga susu na ko bina wana pe yo yebi mukile bi ke Libero bina na makasi donc pas président faire go la zape chef ten mukile yebi na ko bina wana à cause ka babata ba bureau oyo ntema mabe ba Vasco Mabiala ba Guilhem Avakala jaloux donc ke na mona ba tout jaloux ndina na président nga faire go la pona ndo bina makasi na ba danser ze muso mutema mabe ba ko bina te ba ke na jaloux ba taka mona ba so coach o bina makasi ba mutema mabe ko mokoti la banganga ba kisi ba yimisa président na nga to so la soute bon ne ko mona ke awe simbi na motena lo nga mais en parlant, il y a Jésus des nuances fait rigola. Tant déjà on a travaillé, aux équipes chef ten. On aurait appris que bino peyo pe mutoza yimuta mama baba kisi olingani tikaka okangaya koma yo moko alors que obi ke muto na zape na statut mususu mais yo polinga ko komisa ye yo tant omoni ke mambe simite nde sali ke yo olongwe na mbala makolo ba bon c'est trop de mona musana sto non kilo so na étoile toi na chance te ba se pernoter donc eningo lo bakate ke faut saka na kisi nzamba pesa mona mutu musana ene étoile ne na mukilo nde tozabo ezaki nde étoile nanga na musana nga de bando sa ke présence c'est pendant qu'on a pas eu dans cette ozara na ba misu ba ngobinati da ba misu ba ba pot de fleurs nde bazala ba ngobinati mais nga c'est présent fait go la bimisi biberon na robimana na obina makasi ba bise aussi nga ya dégâts surtout zongi sima total na 2016 ba concert to beta ba lemba ba fiking ya olobela kuti pona bina makasi ngo sa ke on a gardé personne qui chef ten ba ninga ne ba robinati ba misu ba kufa ba kota mabele ikoloka ya mutema mabe ya bina ka bien c'est ngana na kiste ngana eloko nzambe donc na yembi kiste na nene eloko nzambe. Ok, merci Renate Libero. Et après, Combo et Fana, Combo Ferry Moutapesa, Ozoy pas Ferry. To Combo Zora déjà, Liban, autant on a déjà né, tu ne sois pas capé, na Combo, na Bamba, aussi, na Banda, Koujan, na Combo, na. Tu es à Combo déjà au Libéron, Ozoy qui en wapi. Bon, Combo n'a pas Libéron, n'a rien en Goya. N'a rien en Combo, n'a pas tonné na Libéron, Combo n'a rien en Wenge, et Pesri Makam. Donc, Combo n'a rien en Goya, depuis pas présent Ferry Gola. Mais il y a un Combo dans la maison, mais Renate et Libéron. Donc, Combo n'a rien en Goya. Olongwe est pas ferré, mais avant Olongwe est pas ferré. Pourquoi est-ce que Oluka a quand même besoin de temps à Kosola? Parce que Ferrigo là, c'est déjà quelqu'un qui a Solane depuis Kala, Nengoti Olba Awa, déjà depuis quartier latin. Pourquoi Fanny Saka a été que nos prises? Talanga comportement boy non mona et puis ça t'est peut-être orienté autrement. Bon, en fait, quand on explique au bureau, on thème ma jaloux. Au moins, on va bureau, il y a un ma 12. Alinga kama na batu abina kana bien étoile na président c'est pela kana alika pa bimana mona batu soko boy na yo e koma komo kosola ba ke pa président mona na kuta ko miteti au mona ndio keso eza ye to likngele buldo ba viona ba vas comment taninga kufa komo le na TV ngaya pourquoi mutema mabe ba kile mafakala ba obonga te po ni mutema mabe donc bazaka ba vimo bazana banika molimo ya bimana bana batu
soko boyi na yo akomoko so makampa président o président ou to petana pringa soni okala ki so ba o ba bobina te ba yebika ati to ke to pesa ka nzoto po ba kobundela biso ngai loko ndo bundela ngai ni musana nga nzoto te musala ba danseuse musoba mana bata ba biro ko pesa ba nzoto po ba bundela ka ba na ba voyage mais ngai musana nga de mando bundela nga. Enfin, Renat Biberon Olongwe, Jet Set Olongwe pas Ferregola, comme est-ce que pas le roi de la forêt, phénomène. Testena kokota le roi de la forêt nani akotisa yo to nani facilita yo po okota wenge. Bon na maison menga na yanga moko ozala mtamsu ba puis ya vina mso alisi baba kufa déjà donc na ya na mon pe vina mso alisi baba koti pe na presse ni na sala pe test na nga batu ba sepela na nga. Wana 2000 combien? Ouais ça kina ba 2009 to kota da 2010 donc ba 2009 avec techno malewe ebima. De baton na yaka ya mwana ba 2009 na sala PTS na nga batu ba sepi na nga tipe na kota pe maison mais tinde pe na vendre ti texte osali test na yo après osala test ba confirmer on a kati ya wenge musique à maison mère okutani na ba danseuse belé parce que tobi wenge déjà ça toujours okutu ba bina kana mulikolo mukie na seku na so ba danseuse ba fan na lisusu ba ozela okuta ba te belé na kuta bibisia nakuta ligne d'énergie nakuta cuisse de poulet nakuta Gina kiangala ana poto nakuta métro lila nakuta ba mondongo nakuta mama muluba ba Gwinel German ba Fallon donc ba nakuta ba mwa pe ba danser na sumsu ba ko na sima ba danser la perle ba danser sumsu ba ko ba pesa biloko Francine donc tozaki penda ba tupende belé ba msuba longo na bosani ba komba Billy Tornade. Donc tout ça qui pendant équipe bah oh côté donc bah auto banana bango penza ba mamuluba. C'était quoi l'ambiance tant yo komi au quotidien ba à l'époque ba tout tanga ba bando bina makasi. Mais comment on a su yo au longo au orchestre mon boye oye au s'imposer ambiance ça ine ba yamba yo ndene. Oui ba yamba na bonga bien moyebi ka mutia mabeza na nga toujours. Mais zaki na batu musu tozana na bango pe bien bazalai wana net mutloka ba Gina batloka balila donc tozara bien mamumulu ba Fallon ndala Gwinel German tozana bango penda balinganga penda bien mais ba mususu na bazana na mutema mabe jaloux. C'est vrai au kuti na batu musu notre ba que mamso ba koki kolinga c'est normal parce que quand même est-ce que batu bazala problème ezanga kati mais eloko nini e marka yo plus na période wana ba danseuse oyo wana oya leloti eloko nini se peli ça quand même parce que oye okuti bango beaucoup mieux travailler eloko nini e marka yo na époque wana. Bon eloko e markanga bato bazala bien de quoi ligne d'énergie na scène nga BBC alinganga makasi mais mama bando linganga te ala nga jaloux faut mettre wana tema mabe mao ano linganga te ano kilanga jaloux mais BBC habité mao mona obina bien apena te be donc fazala akitoko apena na nzoto na ye donc e bato ba markanga ne bango wana ba pesanga courage ya obina so pona mao menenga na sana wengeti donc bato ne ba pesanga penda courage ya obina na bato musu bazala mutema mabe to uta bango depuis pas karma pas bando ke nga déjà jaloux mutema mabe poto za pas karma pas ya bando ke na ba jaloux na kotanga ko mote pona fula e po ayoka na appel isuta sila ozo comprendre ko fula été quoi donc ko fula tant commenter parce que tu as pas karma pas na bango de bando si ba poto na pas karma pas na leka bango voyage ya tikali rien te libéro kei bon ba tikali donc nous que nga penda jaloux na pe na maison mère ayo moyo susu ngana oti pas faire na lisu wenge à mon avis, on dit que tu étouffé, mais on a étouffé. Nakati ya wenge ya temps wana participation na liboso neti na ba clip eza na clip nini. Bon na ba clip na bina techno malewa na bina nali na tondi te mama na lingi nali ale bibero donc clip na liboso ya mwana na nzembo na sapi ya si ya ndongala. Donc na banzimbo na sala ya mwana donc na générique ya techno malewa na si andonga na banzimbo mso bakati on a sala. En parlant déjà il y a Biberon na cri à Lobesso, honorable Lobesso que je salue et Biberon on a cri zalaka ya Lobesso ndia sepel kaka bwaka yo tout izaki na ngoka ka coïncidence yo kombono Biberon il passe le cri ne Biberon. Bon ils allaient kolo bandini pour ayoka ke ba benga Biberon abi ah je suis dans ces mois ya sika Biberon tu pas faire et puis c'est pe maman inspiration ya cri wana Biberon na de bato bando benga pe Biberon pas fanza bi ah et puis aspirer pe cri na ndenga kombo na quoi nde ngo maman isala pe maman na kombo na ebaya na Biberon Biberon so mo pe ekanga mare ba jaloux ba jaloux fort jaloux moko jaloux maman jaloux
Maman jaloux que là jaloux pour na comment na bibère ça les jaloux. Comment ça na be monsieur au finga pardon. Maman jaloux et puis c'est mon thème maman bé. Le quoi mon nga na oti pas faire na maison mais na crié na lobeso sale na kombo na nga donc sale mon thème maman bé. Il y a mon place à Zaïbi que Zaïbi na autant comment te pour na fou là aussi là. Mais na ba danseuse tout y a temps on a tenu quand même ba kenda parce que ba Fallon Batika ba Mondongo Batika na poto BBC automatique également à na poto lelo moi c'est Ayama Atika Linde énergie maman na Chilo bango union surtout ba Gisèle je crois bazala penata na bango okota Gisèle akenda déjà OK ba union surtout wana bazala assusté mais yo tikala qu'est-ce qui a fait ini ne sala pena que yo tikala parce que au monde qui bato ba longa mais yo tikala kaka fidèle na yo rançon bon le ça que na tikala parce que président bando linga mingi le oui rançon ndo c'est pendant un attaque nanga avec mon ozan taille bien puis sport bien yo mon na respect nanga musala que na tikala donc ceux qui ngalo na zana orchestre wenge musique maison mais grâce à Ivo des rois de la forêt pour bato tout batira na c'est to ba jaloux muté à mabe bando linga ngati donc ceux qui ngalo rené des baron na zana orchestre on est maison mais ça pour na we rançon mais pour na bato musu bando linga ngate yo mon qui bansa ta ba pesi bato musu suspension na bandeka kozala pour we rota comportement ngate na zala so répéter si na zala écrire na ba danser cité dans un ba danser c'était sur les répéter si na juste asinda na juste asinda ko be kiro na na zalati to ba kenda ko me ba biloko na ba nga ba kama na zalati mo mon kilo ba no sa kenga na za na ba des autres na ba lenga mo na ke moi nous un so répéter lo bati abanda ye moko azala ye moko azala be kiro na ba tuti yo mon kilo ba no sa kenga na za toujours na woni musique à maison mais en fait yo mo lo bati mais tant on loka ki mamba ba ko swana o ba bitumba o ye pesa kana ba base ya ka pena ba élément na ye mambe belé ezala ka sport ni ngaso ba bikene ha ba élément na lokuta nga makamona nga ba kosona nga na kati mama nga azalati parce que nga be kiri na ba be kitela bonde ba kenda ba kesa mo ba ke ba lie ba ke ba selo yenga po yinde ba nga makamona penza azala ngote parce que na yebi monde musique na musique camarade azalati donc to yaka mboka donc ko za ikamade na ba ngwa tango ko monte na ba yengi na ba ngwa na nga na azalati. Qu'est-ce qui fait que Renate bah danseuse union surtout vous allez très souvent mal répété. C'est-à-dire que tout le monde se dit ah danseuse, moi c'est Robalati. Danseuse, moi c'est Ndumba. Danseuse, Baboula. Donc c'est-à-dire que comme on surtout à Mabé, Bapé sera bino ba danseuse. Et ça va pour nani. Bon, à mon avis, dans Babaka Lila, moi bébé ça malala nyonso. Danseuse à Ndumba, te l'autre monde en haut. Ba fie banda kukutu ba aller puis Baboula. Au moins que moi na parlé ku fina sida. Mais danseuse a ku fina sida donc ils a la base, ne Babaka Lila nyonso ça malala nyonso. Oh, ba danseuse muso ba yana bango binati. Aya na yasa la vie na yaki Ndumba, neti biso, neti ngaka neti boro na yako bina bike ko bina finanga. Na bandi yango depuis bo mwana ko eza musana nga epesa nga mbongo ilesa ngi fute nga ndako donc danseuse a moi ça libale ça te ke soko bina ndo komi Ndumba te to mona na ba poto biso na kinga nde ba zo biso na ba poto bana bakenda bango ba classe ya robina Azobina, ok, non, école de danse, Azobina. Donc, dans ces Ndumba, dans ces mois, ça qu'on va libala. L'autre monde, on va faire mon souba, bala, bon, ma bala, bazaba, Ndumba, coûte plus. Bon, ça, bah, Kindumba, abomi, c'est pas mon bali, naïe, on a Kindumba. Mais dans ces enfants, on a plein de libala, van, bien, mon bali, à cadre, famille, fanti, l'autre, dans ces bébés, na poto. Moi, ça n'a pas Gina. Ana poto Gina Kange, à livre sterling. À ce qui dans ces maison mère. Les Léonas, à poto, on a libala, ça, à Misato. So si bayana biso ba Bobby Brown bazaka lo ba danseuse na kala wana biso na bato yaki bana ba poto ba sœur na biso ba nono ba diamant bana poto ba vana banda mabala ba sœur na biso ba bibiso automatique bana poto net ba sœur na biso ba Gisèle ya mamoto bana baza bandaka mabala so zwi Linde énergie mama na Chilo ana ndako libana na bana misato elo ni okufike danseuse a mo sa ko bala akofa pe na ndako eza ba fie belé pe baza danseuse mais ba sa mobulu Kindumba ana 7 mibali 10 mibali tout ça bango mitu abota bana tata na tata eza tika ba danseuse te donc batika ba danseuse ya musala ngene ya kabona bini répéter sinati te nanga normal na kenda ko eza musala eza tika danseuse ya Ndumba te ape estozo dike pe mas lo bato belé bando boya bana bango babina lelo bato belé ba komba danseuse ba mona ke i danseuse lelo epesi bato belé vie
tasu pe na famille na ngapete ba rose na pe passeport manga poto te voyage te na nzela musique lelo pe ba leader wana ba faciliter biso pe moi na ngauti poto ya ti ba voyage boye na cause robina ba moi be pa ta musique eza ba koma potinda bana bango ba bina c'est musique eza ki mabelo to moni ba danser ba bimé belé na ba simanda bana ba moni musaki danser zo futa. Mais le problème est à la mingi eza na bino ba danseuse Herbozobina, vous avez toujours bien beau, sa tendance, c'est-à-dire c'est comme si vous souffrez raté, vous avez bien d'ailleurs, sommes total les couleurs, on a bien pembe, amoni et là la vie bon, c'est sûr que peut-être vous avez une bonne mine, mais très souvent, et là vous êtes dérangé, puis ça, maman et matin à Judith, et à moi on a bien, Azara peut pas carrément pas, bah danseuse va se plaindre, donc le lobby, c'est ce qui est au koufi, tout problème. Tous allons toujours abandonner. Tout le monde a banani musicien so ba kufi au moins tapé peut-être sur ba konzi ba ocha ba ngomwa poa ba ocha ngomwa boko mais na moment ya bino ba danseuse au moins ba miro beaucoup de cas bloc na bino bo bandi comme une tisani c'est-à-dire to sangisa moi 10 moi 20 pour beaucoup na moko na bino pour na nini makambo wana e comme la bino bobomba rande te to peut-être bino mo on est peut-être besoin ba tout mo ba ki ocha considérer bino bon kobomba so to bi kobomba c'est trop dit Alain les apes faut tirer ba leader na biso moi to peut to bine na pe bon fois za bina ba souci na biso donc on ninga na biso akufi ba so biso en charge au moins biso peut to za négliger makasi au moins na mission ta mwana mutu comme dans ça na mutu gati dans ça ça musa makasi zo bina zo exposer nzoto na ye mais ministère ko la tellement normal abini mais et là au moins so to se retrouver na ngati wana eza pena pasi pe soni donc nde muninga na biso akufa ki wana ça les biso moi passe malgré président Karamapa azoki mandambo esenga ki azwa bon ezaka passe pe mawa donc ba leader na biso faut ba fungola biso mutema parce que to binela nde bango osoni nde peza ya bango ozomona tant ba mona kelelo ke danseuse ba lo critiquer maman na orchestre bataki ya betra pa wera abetra pa Karamapa même ko aliwana e tala boye bakomo luka cotisation to somba flair to pesa mbongo boye donc ozomona donc un peu ça déjà pena passe ba leader na so fois ça rappelle na souci na biso quoi et ça te que biso to binela bango biso mo bato so bina to se trouver te donc muta omolo ko ningo lobi dans ça ça bien kitoko mais jour ali mawa ba leader na so ba miti ba mabe mais salaire na mino bosala na oni papa on va maman ba salaire te pardon bino bosala pas bato bino bo travailler na kati ya ba orchestre so robeta li kamba salaire et na yo la pamba na émission ba salaire on kati ba salaire on to zo ya combien ba 500 000 $. Net inga boye net ebe on a foutu la ndako le pas mobile salaire en pardon ça mais na ko lo ba so salaire bo sala ngo nini question na ngande yango wana salaire ngo nzambe ko beta bo mama ba salaire te ba ke prime izaka salaire ti oso pesinga 200 300 non ça na ngoni on ndako dia na foutu dia mtaso na foutu dia ba 250 parce que prime to solana no bien Renat prime et uta ebima quand Bozoa kango après plus tout le monde après c'est week-end même Suzanne ba période moment on appelle bozoa ba production bozoa ba concert et belé bozoa après à partir après chaque concert ba pesibino to après chaque voyage to ezalandeni bozoa après mi bongo te oui mais ça comme temps souke net voyage à tu na ba concert tu voyage temps so ba peno ka transport ici ba kabelo ngombo mo be ka po sunga yo ne uti voyage temps na ndaku ba ko déranger so pesinga $100 ndé ngona salaire donc après voyage pesi yo mso mwake après voyage tem to so ba la maman so mo lo bana TV pardon aller za TV bon ça va OK merci on comprend to sauter ko to na to bomba hein to sauter ko to na to bomba est-ce que le lopo danseuse à la danseuse à ça la succès il faut nécessairement à la kaka likango ya leader likango ya proche ya leader likango ya pire petit à leader tondeni non ça bon côté pour non ça la succès ni ba te ko za likango leader on s'appelle likango leader mais on est loko wana te za repesa makamu ezati déjà pour na bon de succès ça te ka faut za likango leader to za la muta bureau te succès ra bon succès za na ngamoko na makambo nanga ko za monike te mona na makambo na bini pipi que sepeli bato ba bia te président na makambo eza patali te mona na makambo ngapena pesa makambo donc ça te faut za ka likango leader te ozaka likango mutabiro te wana kutu so sali bongo omibomi nde yo moko omibomi donc yaka na makambo na yo président pa pesi makambo président autaki te mono abine bien ana makambo na ngapi funa fula ko bato mokile ba ingeza la donc ba o bakenda ke o te na bimana leader
on a comme likango leader pour nazwa succès on a ba mikosa na bango on ya lokuta. Mais le comment peut comment ko déranger moi ba tout moi belé bande kono ba to sala ba émission il y a pas très longtemps. Balobi non ba danseuse déjà ndi bazana biso ba danseuse to za basi ya ba leader ba ko sarate malgré ba wanga na kabiso mais er to kena ba voyage to kena ba mususu biso ne to sunga bango po bazora basi te biso ne to zala wana to sunga bango to zana bango mais bango ata mukolo moko te batika la kondimata keno ba considérer to ba ndima ke biso ba danseuse to za pe basi na bango Itambona eleki kilo charge. Eleki kilo charge. Bon, n'habitez donc. Mais d'abord na pardon au makam. Donc na ko bandeni ba leader bazana ti biso na ko mais la présence so we rambondo te azape Jésus-Christ. Mais présence biso ça bien na biso. Surtout voyager na voyage à tirer biso à l'aise. Donc on m'a soit na boîte, to meli na mtameli osenga meli, mais on te que azana danseuse. Bon, on a yebi na ngate. O ezala ke to mena biso mao, na mtubo ke place na. Donc super rapide na ba ma ba mina donc so ba na ba tu na ye, mais biso OK o. Ikanga président soulagement. Voilà pada. Voilà ma ramsoso. Voilà yebi na ngate. Mais Renate, tu as vu que Mme est belé, tout autour il y a Mme Nabino et la danse parce que comme nous sommes très suivis, mesdames, messieurs, continuez encore à vous abonner sur une nouvelle tendance télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Vous avez besoin d'une autre danseuse, écrivez-nous sur le numéro qui est affiché, Tomekampe Koluka. Nengenini Toki ko joindre Bango, to vous avez peut-être une suggestion, remarque. En ce qui concerne Bandeko, Balikaka, et pas Nabiso, Bokipe, comme la Biso, Towe, prochainement, Nengenini a ko bongise la Bango. Et nous tout na keno ba aller danser sango oyamba ba on na plateau balamba raté et le roté biberon au bongisa jour lamba nini on lamba mingi opena mo soko lambi o raté te tinga lamba nyonso so lo biki o raté on a loka oza wa limite nga lamba nyonso so ilinga loko nyonso biberon no yo to na ndako fo lambela nga boy no lamba zete ke na goza limite ka ni loko moko tinga lamba nyonso. Ok, merci. Prochainement, on est à la mission Ekoya dans les jours à venir. Alors, continuez toujours à vous abonner et vous avez besoin encore d'avoir plus d'informations. Qui aimez page Nabiso, Alain les actualités plus. C'est notre page qui est juste au aimer. Et puis, et ça, la biso bien, vous allez directement en contact Nabiso pour que vous avez information. Surtout, vous en avez besoin de soutenir Fondation Ndele au cœur de la nation. Ils ont déjà des gens opérationnels qui ont contacté biso tous a besoin de soutenir numéro na biso compte bancaire ezanase au qui kotinda oyo monique au CPL ko contribuer pour na kosunga bandeko na biso pe et comme la bango sans problème. Merci beaucoup Nabino nyonso tout le sponsor officiel ya Jani Sita Tonga Mputu Bangamichuri depuis Switzerland très crédible pe na bandeko nyonso tout oyo ba pesa biso confiance. Alors, tous les sous-sona invité Nabiso parce que tous solo là. Les entretiens, tous solo là, tout est quand même un néni marambango et c'est pas ça quoi. Toujours dans le monde il y a des danseuses. Lélo, il se peut que Renate, au bout de mon moi si, en wazaka bataille netio, aux ans nous gêne. So ande bota déjà dans boti mona mwasi akola au monde apeka ye alors bisco ah mama biberon boya babi mama Renate babi mama Renate ma biberon mama Renate non ni mama biberon te ah ben mama Renate oui ma chérie maman ngapena nina koma na netio na mona ba vidéo mo na ozobina et tout déjà la fille a mis ça la mom tout. Maman, je suis vu tes vidéos, tu sais, tu étais jolie, maman, boy. Et qui a besoin d'yépé, à ça la moussala ou yobin, au salaka lelo, à l'inga banane kobina, à poni groupement quelconque. Réaction de Zani. Eh non, boya, eh non, l'inga moi n'a pas binate. Parce que la musique est ma belle casse, non, boya. Parce que l'inga moi n'a pas souffert fort, na ma musique yo. Musique est non, pourquoi tu vas pas de musique qui s'est à la télé au puta, qui s'est ça. Na musique qui s'est allé aller. Ba ko mona mwana ngani kitoko ana ta ina bebe obokela mwana ba mpese bambasu ba masque de vieillesse na oboya makasi tuna ba kongo no linga te mwana ngabini. To baso ke bien ta l'étranger na wana o permettre na pona ba poto mama mutia mabeza na ngote ke mutaobi na école de danse obokela mbasu obokela mpese obokela biloko ebele ba bokela na monde musique ba bokela masque présent mona o lisute wana o linga na ngati.
Mais en fait, en parlant, il y a qui Sinakati à musique. Est-ce que vous allez déjà victime? Parce que tant que vous avez vous allez déjà victime. Il y a l'autre peut-être qui est malade, il boire Kelio. Il se peut que malade, outil pas batou. Bozalana, on va salir en moi. La maison, il y a malade, il m'a belé quand va danser si jaloux. N'est-ce malade ni va voir qu'elle a déjà. Il y a malade, il belé, bête en bambassou. Oh, vous avez mbassou. Oui, bête en bambassou na maison, mais on a pas danseuse. Mais si m'batte pour mon anzambe, moi la prophète Konde, je les salue mon prophète Konde l'église Lobalanzambe, bakokate baby que oh te babetanga babiloko nga siko kufa mena kufa nga sala ba accident grave na bakikwiti to beta bakikwiti bona sali accident na moto tout temps nga na kufa chose ki nzambe te me ngai na ebite kra ma ba voyage mike ne to bina na baninga wana ba sélectionner biso baninga musu jaloux ko to lo banganga oh tout na biso matana biso na tala bo likolo vimbe bokelanga mama na mbasu so nzambe te nzambe la profondeur passer fils ka nzambe so nzambe te minga na yebite me nzoto ne omona ngoyo me nzoto ba fani nanga me nzoto oyo me ngale koma so ngene na wenge wana mtema mabe boyele no bateni musu bazu bateni ba baby sango pas maître jaloux maître à combattre danseuse donc qui c'est ça na maison mais on a ko to so mutaboya ngwa lokuta ngana za victime ba bokela ba malade belé parce que ba mona que so ba kuna ba ningo ngala te si vous avez bien besoin de kitoko ba olingo te ba beto mulili do ba ngado ba chope nane mulili mais qui c'est musique yana qui c'est zali ça c'est grave alors je crois que qui si eza néo tsoloba tout à l'heure mais maître Nabino non zoloba je crois que yem toi gérer Bino on doit diriger Rabino. Mais yo zolo bela mama mabe mais de temps à autre tout le monde a qu'on a podium comme toi lingio a matso podium de mutema mabe makasi maître moni maître wana nga na za ancien dans ancien ngezara mamu tant mamu lu bazo ba poye moral nga na tika laka mais na sipote makambe bele mtaso ba tika ngape voyage président otanga na liste mao qui pas presse ko bon manga fois presse mwana kutu boy oui rabi mao mona bato za bien na rabi za respect na ba danseuse musuka ya jaloux ba danser moi ba danser so bana ba wengi wana jaloux ba musu ba kanga ba nzoto batakala donc na misi so mona ko zambinga boye wana ba nzoto na obe ba obengo mukolo même musu ba na mikolo bakanga ta bakiri ko manzoto boye ko la raté batakala mikolo mutema mabe de mon awenga bato ba mutema aussi non mettre na ba danser de kirina et moi ne bazate ba obonga te po ni mutema mabenga na maison mais na danser monter afunga mona finga bibe ko ba yebi ngane na bana vivara bien na leki bango so ba muta ole ka finga to ba to kina banda kunde ba vivara na mona mettre mon mutema mabe mettre mon jaloux mettre aussi on a ba danseuse mettre au buna le mettre mon le plus lâche mao lâche ngana so pena relate iboza mettre lâche parce que mutema ba danseuse belé ba longwa na wenge na kombo na ye si lelo ba lingara yete ata mutu mo asungara yete yo onzi make mettre maison ma rosa ninga zawana mettre binsa ba danseuse minene ina ba danseuse tu wana ba lingara te za bato musu ba ya baleka balinga ete ata ba mondongo nde bana ba poto na ba Vanessa ba Sugar ata difra pambo batindela ga ete ata ba masa na biso ba Francis ba pesa ata ba Nancy la Perle batinda ke loko te ba pesa ke te ba bike mettre en mute na ba auto za ba ba longwe baza ba bi kutumbongo na ba ba kabila ta mutali boma ke ba pesa a mettre mon tema mabe mais lelo en parlant ya mamtune ozolo ba awa c'est comme s'il y a quelque chose qui cloche il y a quelque chose qui ne marche pas nini o basali na wenge ou comment vous poussez sentir aux olo au sentir que aux douleurs aux na motema ma benini o basali parce que les lo s'en prendre kaka maître sali boy maître mais nini maître asali maître mtasali que obina so na wenge maison mère té oui yem tasali lo que mtasunga pena longwa parce que a maître moi za motema déjà parce que toke ba maman nga to ko kufa basunga te maman nga kufa ale na lela fort na lela maman nga kufa na sota contribution sota za bata bureau tala maman nga ba pesa nga $100 non ça na ngoni mais $100 attends que na lingi to se comprendre $100 aux oies eza ndeko na camarade non mutapé ça yo $100 aux oies na contribution ya part ya wenge musique à maison mère $100 aux oies le bela eza peut-être ba danseuse de ba pesi yo to nani a pesa yo $100 $100 mutapé ça nga président pesa nga $100 non ça na $100 ni $100 cercueil 400 kolibulu
ata kutu pris ya cercle ata kutu asala ngana sema ata kutu pris ya cercle ya pamba ngana danseuse na umena maison mena beti 7 ans 7 ans. Est-ce que vous avez informé le roi de la forêt? Papa tika batno so bayeba que maman nga kufa. Ez attendait to za na bata bureau ata contribution ezate. Ta yo ko ndima kenga na kufeli mais batlora ba mao wana ba ya suna ndako ngana lesa bango na pesa bango bambongo mais ngana. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs. C'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilo Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à 24. La croisement de la direction Cambiana venu par là. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mampouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mampouya. Alain Nele, rien à dire. Odilon Mampouya. Odilon Mampouya. Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel Chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Moni maître wana ba ya benanga na ngana kufa ba la ngata koja sote ke Renate lo perdre maman na yo na omona ka eli soute mais bango mawazo ya na sombela gene na lesi na foutre les transports na ya sous la samba nkomte mama be OK c'est ba vivre bongo te non que c'est faut que ça na iniso biso na wenge obela obika okufa okozwa na soutien mutu te na eli sa papa soutien za la raté. Mais alors vous continuez à kokende po nani maître bando ki le posa musala na biso mona ke olingi musala olingi musala ozoya musala yango tozo kendeki mais so tango moni muneti ngabo na royal soute parce que na moni ki munami na ba famille ba bule nje to bonga nga famille ba sundo yange be ma mère na nga yo mo bine to na ba wenge so kufeli mutu baba ngam na lie mama na nga baba ke lokwa yo muto lie to sundo lo charge mais na yo ka passe na lela $100 ata prix ya cercueil kokata ata kutu bako sunganga 100% mais quand même bako somela ata cercueil parce que na beta na maison mère de lo batu ba mona kemta so na beta na maison mona kwa obonga meloti eloroté na so eloti. Alors comment est-ce que ça là quand même pendant qu'on organiser ba obsèque au sala neni ya on a biso ko za bien na batu na mpieza bien bolingwa nzambe leke bele. Donc maman nga te maza mutu malama kufa nga batu ne basunga nga kosungo vandika boye ou kodeye Renate maman kufi ma ozumbongo otali pe oui o louer pe corbière o louer terrain o ti wana pe ba camion so baki bakunze bembe eleka bongo mais na musala nga na sala na setufa na ngati na setufa te basunga ne lo monte basunga na $100 pambisi. Mais est-ce que c'est que moni elo comme ça bisu salarake mutu okuta ina problème na elo mo na kati administration ya groupe. Mais qu'est-ce que fait que bino noza wana parce que Renato obisa ngate quand même que ozala na tante ya Solana le roi de la forêt. Okutana na le roi de la forêt au sola rapena ya za papa na bino avio déjà au bino kutu d'ailleurs c'est parmi ba leader ba loba que non a Solana ba danseuse. A Solara bien, na ba musicien, ba danseuse et tout. Mais qu'est-ce qui fait que yo tant bo voyageur ata wana neti qui quitte que ça l'accident na moto. O que fan ça ta leader te que non papa ta la maman na mon eza boye. Pourquoi yo ça la honte? Vous préférez otika wenge au moment où bato ana besoin na wenge. Te moni na moni eloko nyonso fo sala ngo fo mona lifuti nango. Tango lifuti nango ezate okufaka martyr obina na wenge neti to yaka na len. Transport na yo moko kieti ya yo bateni to mona to lata na bazamba za mani za bilo na biso moto yaka nango.
donc toyaka na bateni na biso moko bilo nyonso toyaka nango ya biso moko bapesa biso eloko te transport bapesa biso sotenya bosala nini bilamba na biso moko bosangisi mbongo mpe bapesi couleur kaka te muna motu bakoexige yaka na eloko boye so osala yango te fo bunda oluka mbongo osomba teni wana oya nango do bapesa biso eloko te nde tobinaka wana biso moko toyaka na biloko na biso moko keti na nga elamba na nga coupe na nga nyonso ya nga moko bapesa biso eloko te ebon soki obeli soki tobeli okufa ozwa ta 10 francs ça c'est grave na biso vérité biro moko motema mabe bamoni bato ya biro wana baka bato ya 12 bakika pa prese peti wana kutu neti na voyage ya kikwiti ma olukelanga baproblème aza maître mo trop de kwiti maître bakwiti donc atiaka bakwiti maître mo balingi kwiti atie bakwiti na maître ninza bete mbata aplen so towana voyage toke tozana osala batourna ya biso totonga stade wana akende okoselanga makambo kutu prese oyebi te renate kutu na moment na siko owera le roi de la forêt sepea nanga makasi président yanga olinganga yaki ekoselanga makambo prese kutu oyebi te renate akoma kutu mwasi ya maître ninza tala kutu maître ninza abeti nga mbata mpona renate ok maître ninza bato innocent maître ninza abeti mao mpona bakwiti eleki azofinga mama oyo mokolo hotel lasi tozala kovanda azofinga azoyesa yo mama mokolo boye ozoningisa biso masoko kati baministre bakolinga yo mama naki kofunda pa maître tema nga nazalaki wana amoni moto olete tema mona nga renate na nga na motu ta kobundela nga pa nzambe ale akoseli nga makambo lokola baoyo mosusu bazala bapesaka banzoto na bango balalalala bango mpo bata babiro mpo batiela bango bapui pa presi babundelaka bango lokola biso biso na motu tapaka ye moko le roi de la forêt soki nzambe asungi esprit na yo ekoti kati te botya mwana wana neti nga bavoyage ebele presi ye moko te renate fo aza bango bazoke kobomabomanga pa presi kutu mwasa ninza presi abi renate akoyi mwasa ninza ça va voyager esu te motema mao esepeli donc mao mpena na wenge ko alinganga na voyagera te mais lo ekamusaka bango ata batiki nga bamonanga kaka naza toujours intacte bamonanga toujours aspect nalataka bien mama nyonso eza bien ekofondaka bango ata baoyo bavoyage na bango ata oyo baya balelaka kaka eloko mo mpa malonga ezalaka te naye momete na bango omona moto auti voyage awa bengo ale renate mwana nga akufi piti nanga cotisation alo renate na ndako nga maître wana nasungi to nafutele bambongo bandako kutu ya oloba te napesa ye bambongo mpo kuna ezala na wenge mtaso fo bina fo pesa mao mbongo so opesa ye mbongo ta obini so ta okoma kasi matati werakita na sero maitio na podium maître mo motema mabe maître mo aza motema mabe makasi loso ye mona maison badansese bazala susu ka kliki wana omonaka naka ya bana na ye wana badansese bakoya te parce que dansese nyonso oyo baleka na maison bayebi ke maître wana aza motema mabe akimisa batoko lelo okesa maison mare ezokufa kota badansese moto aza base nango eza mao moto abomi orchestre awera na bayoko na wenge badansese atai bazala su te badansese bakoma boye nga dansese na aza kuna oyo abinaka ya makasi apa de personne bao nyonso batikali baba dansese te loso balongwe maison ata bakende orchestre mosusu bazwa bango te baokeye wapi me nga renate ata nini naza boye so nabetika tour orchestre nyonso moto aboyanga te taka mwasi tai boye nana oboyanga me bango baoboya bango ata bota o danseuse okwa likelele o danseuse aobinela api tenia kolata coupe kozebazeba aobina te. Biberon, merci beaucoup. Alors je crois qu'on va mettre un peu d'eau dans le vin, tout quitte à moins 20 parce qu'on a monné déjà tension comme matakande comme makasi. Alors tu me un peu moins que deuxième mois kana ngoma muki. Alors apparemment tu regrettes le roi de la forêt. Apparemment on dirait bolungo ya leader no ezanano bolungo orchestre na yo ezanano. Mais on dirait ma pratique que ça la manakati ndé et comme il est misio mabe click wana bataba 12 ni petit yo sur la mabe faut ngana yaka kobina na ko pesa nzo de pa mutabi wote omoni ceinture baza tout à tour après on est muto ba pesa après ba ida mabe o le roi mutazanga mabe te na mukio to kolo bakati que le roi de la forêt za mabe le roi de la forêt pas za malam azana biso pe bien ba moment msu to zara bien mais ça ndi entourage après ne baza ba tumo baza mabe baza so ba ke pas après ba tina voyage après le on a petio ya kende te cha o on m'a pe atali ke hier nganga mo na obundela mwana bato tu baza balingi te babebisi pe mutema pose mona pe ka be bateko na liste balongo wengena mutema na okese wana robonga te mutema mabe na maison mengane na beti seta na maison mais pona la mutema so na mutema te na otaka ke na lingi okese mingi surtout nga so na zara na maison mais pona le roi de la forêt pona wera en son mais pona bato mususu ba mao bata ba bio rien
bamutema mabe ya mutema mabe okesana ba o bato musu bakufa mabe esprit mabe aotia mwana bato kalo mwana batio na liste yete omona pena tiki ona nko ba vie musu ba daya wana ba fo ba vie ena ba vie ba na ba net ba biso ba vie musu aokelo mutema mabe leader atio na liste meye alongoli yo tala no ba biloko bongo yo mepe nzambe ba futa bongo mabe parce que on est les moussa na me vie moko boyaza na ka pona ko fina alinga ka nyata o boy na yo tika la même o asedaki ma trop. Merci beaucoup Biberon. Alors souvenir ni nos ana ngoya malamu na wenge musique maison mère parce que quand même les orchestres yo fa nous savez combien d'années na wenge na beti 7 ans na maison mère 7 ans na wenge musique maison mère. Alors souvenir ni na malamu so ba biki lelo trop bazongisa makam olga sous moment na ezonga lesu parce que ça ka bien pour na bon souvenir na malamu eza président nga zala bien nga abenganga au moins na ndako na ye quoi po eza bato mususu te ke bazo ba opportunité nga na so pemena na le roi de la forêt pour na ndako le roi de la forêt bato ba répéter raté donc nga na répéter na ndako wera pe une semaine nzala ka ngai wera na ba koko bilali to répéter na président nga donc souvenir malamu na tika na pena ngwana parce que alinganga penza pozaka les 7 dans saison nga banoko ke kobina kuna na ndako na ye na okende kuna azaka bien na ba clip pe apesa pe ba chance belenet na ba flashing eta afulanga pe na ba clip musu na binanga moko donc alaksanga moi bolingo souvenir na na kaka ya malamu ya mona pona président mais tango bando bina kuna epa na esko nani bando la kisoko bina ona bon mtando la kisoko ka maot alaksa biso po ya ba bengi pe ye kuna mais azaka ne mtema be rappel no laisser yo mona po faire chinois mona we rabi renate travailler na chinois maoti parce que maître na ngo betaka batu biloko beta même chinois mbasu parce que we rakoma ko linga chinois mingi chinois uta pas la coste wana pour présenter que des chinois obina bien mao trop de monotonie loquette dans zikaka ba break loquette les a raté et moi we réussi habiter mais faut pas ça ba danse ça loquette faut pas ça ba danse loquette donc c'est ça. Merci beaucoup. Alors, Tozong est la moment ma bête au Koutana wana wenge musique maison mère. En prenant le lot nous au sala danse, ba modèle na yo, na ba danseuse nani peno bando beki nonga pena fona bina neti tel ezala nani. Bon, nga ba modèle nga ba danseuse ba roza mi balé bateau na linga ba roza 3 ou 4. C'est nani? Bibi c'est systématique automatique na elle est fort. Aujourd'hui c'est un bibi secret ya wengi ya BCBG. Aujourd'hui c'est un soise la guerrière. Na c'est un Monica sa kufa donc bato ba pesa penda goût ya danse. Na c'est un Sandra Lee na ba beauté. Bato ba pesa penda eleng na taka ba sero ba lo kwa nga ba mbinga. Baba mbishi ba sero mo ya kano ba bina bien. Donc bato ba pesa penda elenga danse ndo ba un jour na fona bino kwa ba sero. Pour ndo linga ba sero so ba simbi ko bina bala na loketo. Est-ce que Koutana déjà bango sur toi na ata Koutana déjà na moi 2-3 personnes bo sur la peine bango? Oui, net c'est na bibi c'est na sola na ye. C'est na Sandra Lee na sola na ye. Bon, marcation est totale na TV na Monica bon on est na soana bango net c'est na bibi secret. Na lo so to ke ba répétition na bango ba na répéter kuna kota ya na ville kuna na banya msuko sepe na pe to no solo la wa to na ba ya mike to yo tala bango ne ba bina rapide. OK, alors Lelo actuellement on a danseuse union surtout au sala musala so balingo sala liste ya 5 danseuses. Au penax lelo ba bikeno que ça la spectacle ba spectacle on a yo mto ko organiser ngo. Est-ce que sélectionner ba master na yo ta ba ser na yo ba ndeko boko bikeno bina na bango. Ba modèle na yo wana te bango dia to longo li bango. Est-ce que lelo ba danseuse wa bina lelo. Liste à 5 personnes. El boso ko chana. Et mami, so ba bilo ko na liste 5 danseuses. Wana nga pena na 5 wana nga pena na 4. Bon, so na ju déjà net na maison mère. Na maison mère so to ju pena be élément. O ba ko pesa makamu. So na ju ko ma belle. Na ju ko Sarah. Pesi de 3. Net na net na orchestre ko ya moi Robino Mundibo. Mujinga. Na ju Mujinga, bon na ju ko na merveille ya Mado. OK. Donc 5 directs qui donc ça a Merci beaucoup, c'est sans polémique. Aza libre ya ça quand même un point de vue naé parce que na ba danser za la na on kaka bongo. Alors, Lelo admettons Olingo bala. Couleur nini, genre ni namba lolinga. Okoki obala Lelo. Allez bongo nanga. Mama
Ah, il y a un problème, hein. Eh, pardon, moi, si on appelle si goût à mon bail, comme au fin, il faut bataminer, au fin, il faut bataminer, pardon. Bon, à cause de la critère, ni bizarre, ni au moins que nous tengam balle à la craboui, mentalité, c'est-à-dire à la craboui, mon balle mais mingi côté ni obéte la cité. Le comportement mon tutoyé ba ngono na min soto mbali mususu kolo bakina ngambali azala boy mais aboma comportement rwanyao abombi comportement tant boko mpe na ndako alakso ba comportement musuto mona ngwa basa na biso musu babala kona ninga mobile nanga de la komi ko tuta ko vimbise belonga komi se mabe rouge mobile alakso ke comportement mususu et tant boko mpe na ndako komi ko tuta ko momone kwa iloko te akomi ko beta mwasi na ye surtout mibalo bazaka violent mwasi faut solo na mwasi ko solo la soit eloko eza ate mwasi nanga omoni eloko sala ki na sepleki na moti faut osa comportement ate mobile nanga omoni eloko boye po muto parfait na mukili azate ate ba bise ngoza na mwasi moko ate chéri so sara biloko wana fotika ate mwasi na mewe ko beta ko beta pe muto place mo bakoya kufi omona wana ya mabi ba mibala violent en tout cas na mbaya ya bongo te mbali faut douceur ko yeba ko solo la dialogue. Merci beaucoup Renate Biberon. Je crois quand même que comme une souka, comme une émission souka, il y a un entretien, il y a une émission, il y a quand même de PSA OP occasion, où les gars tout va découvrir le souci davantage. Puis bah fan na yo, bah no tourne pourquoi est-ce que mon en a sousté, bah les pourquoi. Question na souka. Ce qui est le roi de la forêt à lobby que Azun Gisayo. Au continue musala na yo réaction no eza nini bon ozonga su na maison mais wana eza na esimba su te ponga na maison mais na ozonga su ok c'est ce que eza ne awera bon ok c'est ça awera mais tant que babato baza wana babato moso bakanga président ba comme ça ok ça awera le roi ya bango tu vois ba comme ça ok ça awera le roi ya bango quoi pour ozonga ya parce que les mêmes bilongo na okutana na bango esimba te pour ça ba guerre musezana oh bah na ba danser c'est musu na mona nga bango esimba te po ba jaloux donc pour nous on a un mois passe on a une bonne relation na président nga aza président nga we ranson le CP bato ba yebanga Renate Biberon makasi boy eza grâce à le roi de la forêt tu vois na ko ça l'ingrat pas président nga we mais ko zonga su na maison mais wani na zonga te na zonga su na maison mais te pour na mona ba même bilongo bato ba sala nga mabe na mona bango bazaka wana donc et puis ça ba gia po bango ba message ba via ba kiss ba message ke banganga ba marabout ba magicien biso ko ba na konde ba na liloba donc kiss na nzambe yo kana ati. Merci beaucoup. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Tout le plaisir était les nôtres. Tokomi na souka. À ce qu'on a ça yo. Une minute. Message à souka kopé ça na bande goto basi occasion Hollanda yo. Pe liste pour à ce go bimité à yo au sola na Biberon bien te yo kabara susté yo tinda rapé sur l'autre. Ma trop kando batu bakaba te mabo makasi so pe na bo mutu mo epesa ka passe. Donc ba vient na biso bo na biso Poto, ba Belgique, Canada, Hollande, Switzerland, Londres, États-Unis. Donc bosola na ba petit bien ba vie basola ti siko waliga petit nango lega ke miso bwaki ngate maintenant petit bandolo na ba WhatsApp vie tinda ta moko di be comme binisa yo donc na ba vie na biso basola kilo fome libero linga bino mingi na ka petit na bino na nga na palais na obina nga suna maison mère isoute na pa na préféré na sa na ta nzonzi c'est mutamoni kana ta nzonzi ne alwe na ta Renate Biberon na bina na obina na nga. Donc na minto naza indépendant na suna wenge musique à maison mère ti ba fa na nga wenge na longwe na nga wenge pour maison mère et donc ba comportement ça kuna est bizarre na préféré na va na ndako na boyina kufa na tika vie na nga to ba to baza kuna ba mabe donc ba knoso ba linganga ba mbote na famille na nga mobimba rigeni kunga kisa kunga na bo sente mon pasteur fils Kazadi la profondeur de l'éternel quoi numéro de contact bato na besoin benga yo na bato nyonso bana posa benga na boy na ko finga pona finga na mutu na bi vérité bato bana posa conseil ba pesa conseil te ke na bi ke na ya na sous maison mère ba ko contacter na plus 243 9 90 94 0137 plus 243 9 90 94 0137. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'en est fini pour aujourd'hui. Aristote Ndongala, depuis
Bulgarie. Donc on a footballeur monene mboka na biso Aristote Ndongala depuis la Bulgarie te pesi mbote. Est-ce que Zolanda biso merci na bande konyo surtout sponsor officiel ya Jani Sita tunga putu banga mituri depuis Switzerland. Tout ça l'anniversaire a nazo organisé anniversaire ya Jani Sita awa na Kisasa awa. Donc na invité so na sala ngo barbecue so na sala ngo ndenge nini mais na bengi sabino nyo surtout. Hein Renate na bengi sayo oya kuta oya na anniversaire ya venanga Jani Sita. Na oya kuna binelo ve janyo o mole na binelo ba dance o ba kumsu azo ba dance na ba yiba ngo ba ko mo binelo mabe ba dance na ba yiba. Olinga dendo yana yo mo sitai baziwa. Merci. Baziwa. Moi c'est beau. Atonda. Bozuya. Naza toujours, ya on est macabre. Moi c'est beau, baziwa. Libérons toujours ton corps, c'est là nous fort. Merci beaucoup. Alors donc tokutana na mikolo koya, merci na bande konyo surtout bolande biso Taboufatu top modèle. Taboufatu aza pimbola zo kanate. Taboufatu top modèle kitoko taille mbongo pe le libyen. Merci na bande konyo surtout véritablement femme d'affaires chouchou na tati là. Ma sœur nazo côté mikolo yo. Malolo Loris la congolaise nazo ko pété. Bande konyo surtout obata la biso. Merci na bino, merci en tout cas infiniment. Nous surtout pour Nabiso. Vous s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Alidor lui est à la prise de vue, Jordan pense à la réalisation. Portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye. Magazine Vérité ou Réalité,